Salut bande cognon, ce besoin d'abisso partout dans le monde entier. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Jerry Kobetox dessin cette émission internet. Ce qu'on meki au toutani et donc moi na mobalu ya saïla rabino musala na masolo ya mikolo émission nga bana mike bakotate pour bokozwa sekali mama. Alors na site na bino désormais bato nyoso to boyebaki site internet na kombo ya Congo Makambo Jerry Kobetox alongola ngo komi Congo na biso TV Congo na biso TV bo s'abonner ebele pour na osala la bino ka musala actualité musicale sportif tout na osala la bino musala et surtout biso toza ba pandi sango toza na pour na kozora ba actualité et lelo Jerry Kobetox aye précisément na répétition il y a moyembi moné na mboko yo Chetani Gola Ferre Gola oyo auti fraîchement na équipe na ye mobimba tokoche mo songi pour nga sensible na songi belé balobaki retinzela kozonga te ilunga kozonga te belé ba bete donc ba beteki masolo belé donc belé ba beteki masolo batongaki bandeko belé ba kozonga te vraiment pour le lopoto ko makala mais le lopoto pe e fongoli nango nzela. Alors na bokasi ya Yves d'or, beauté, d'argent, autre micro, bibo mesani na photo profil et j'espère que nazo ya mbelabino ritinzele na ilunga pour na kaka album na bango ebimi sika oyo ozo sala makambo poto sola na bango et là alors na ko pesa mbote makasi na bato nyonso to bolanda ngai Rodrigue Dimoke mwana Congo ngai masala ngai mwana Congo masala nga kala vraiment oya tongo vraiment mwana Congo donc basa ensemble on a yamba bango ka bango nyonso on a pour ça la bien vraiment masala nga Rodrigue Dimoke na Allemagne na peso bambote belé na bosanité bandeko nyonso to bolanda nga picho mombila yi wakweto wa mankanda mashi wa mumenu utu diabija ni mantamba angata makuta teke la moine nuni wester ko sala bien na lo bango na lingala picho mombilai kota wester ko sala bien yo vient alors to pousse déjà na sur la bastar na biso pour biso to la bastar te ba chroniqueur botika ki star bastar nde bango mbote na biso ritinzele ouais mbote na batutu wala na biso partout dans le monde ba mbote na bango ilonga boni kitoko j'ai bien kitoko to sala biso bien mbote na batutu wala na biso na minute mbote na bango nyuso. Alors merci beaucoup na kota na moi 44 kiti ndio kota na moi 44 poto sur la bien mona Congo na ba massa na ya tongo ya kala vraiment otozane yo lo bara trop te aza trop timide alo ba trop te masala ga musala boni ndeko nanga merci ngako lo ba soko tumboli ngai nde ozwi nswa donc azaka bo soko tumboli nde ozwi nswa ouais biso to lo ba na musala po biso pa Jésus musala ga ko lo ba eza na ba département ba to ba lo ba ouais merci mbote na ba bango nyuso nde ba Hollande na mputa mais quand ça biso déjà na ambiance ya bilengi to sentir mon na Congo quand ça biso ka na ambiance déjà po biso ba ambiance eza na ndina ba buina na version mo ya Ancien Testament na version ya Nouveau Testament olingi na kota na Ancien Testament ou bien na bana na Nouveau Testament Ancien Testament plutôt et ya on aime te resala kutu bien pour bato no surtout ba hotel ba ki oh mutu na biso ya kala sango ne banzani mwana gedoka zeilamba ko luvutula kwangwani kalongesa lu bimbidiri ndo kumbi mbuduli bumbi mwana keto yengwani mwana yakala yesani waneza yibwati noir wana to kotsi ba nkaka ko baye bage sango na bango epanzani ti lelo sango ezo panzana kaka vraiment gloire mbaya azo assister nga vraiment na émission oyo et ko sala bien vraiment ninga sala kaka to moni déjà chief la biso Makauzi vraiment deya Makauzi yo wana deya donc danger Voilà Yves d'or, j'espère que ça lui plaisir. Information à la raboto sur ce qu'on a Ritinzele aux fraîchement au route en Europe et il y a ça là que nous on dénini tant que vous avez la liste wana. Ouais, ça qui vraiment plaisir à toi. Na personne ba merci belé la boss nanga, le padre papa social et ça là un plaisir à toi. Donc vous avez la patient, le fouti. Donc et ça là vraiment plaisir. Na zanga na ligambo loba.
malgré ezali ke bakenga na sina landaki mais écoutez nga pe na kuti bango pe en pleine balance nazalaki wana tosali balance tozongi lisusu toye sous concert ezali yo landaki na sima nga landaki na sima comment déjà désespéré non ezali désespéré te pour ba billet kokaki te ba billet kokaki te ba bisenga non yo billet na eroya na sima na moni pe lobi nango mokonza benga kende place besoin billet yaka et ça là nga da bien tant déjà na on a déjà bongo donc na kapena profiter na remercier ba vie na ngai neti ba na remercier vie na ngai neti Rodrigue Mokili papa na Claudia a soutenir nga tina suka na remercier patron Papi Diambo na Mystère Cash patron Papi Diambo na Mystère Cash na Bella na remercier vraiment vie na ngai oncle Apoka la di Apoka ba remercier vraiment Rodrigue Mokili papa na Claudia sans oublier vie na ngai Marco Longomo na Londres bango pena ba soutenir nga na ba conseil na mambo belé tina suka Marco Longomo moi na mongo vraiment na kata ba Londres wana vandisa makambo. Et ça lève vraiment plaisir. Alors plaisir à trop, ils ont Moussala la patience pe foot akayango moni le Ritzinzel et vraiment et donc on est sali bien et mais Ritzinzel les ngatu no sous question moko na album oyo bimisika oyo qu'est-ce que j'avais dit bama inini oyo batu bazui opena nango oyo salili bango sepelisi bango. Ouais mikolo na lobela na kamola jean et ça système gato kamola jean na ndenge ngage olelango ya kingombele kochila kondoko Olelango ya kingombele kochila kondoko Emi joli liko taka Laki kasa laki nkombe Emi joli liko taka Laki kasa laki nkombe Si j'étais ya Papi Diambo na Mystère Cash Ona sengi na Papi Boto Jipe mindia ya Tikana lela kaka na kimongo Yetumbanzo yo lele Kumu mabele lisio Akenda seboyo Mimia ba mongo azonga kate nalela na kimongo fedelo kwa kumwa ba mongo vela ngai Papi Diambo na patron Papi Diambo na Mystère Cash lisolo yo bi déjà place na bandele marambo tina lo ba mbalo funa balula mabele na ningi minaki tozonga mboka tolela pe kumu mabele lisi ezate ke soko zo babiloko ya folklorique mongo obosana ka icône wana obosana ka kumu wana donc tango zo bete loko ba mongo foko la musaka mutu wana wana ba mimi ya mongo mutu ba yana ba idéologie wana na ba mère na biso ba mama evala somia ba mongo mwasi moko ba kumu mabele lisi tango batika biso pe son en place bazali foko la musaka bango natali siko ke na beti kimongo na beti kimongo tokotika kaka teke to mabengra fo la musabatu wana ke mona ke na yaki na kumu mabele lisio akenda seboyo mimia ba mongo azonga kate nalela na kimongo fedelo kwa yonde kumwa ba mongo alors Ritzinzel na pe biso mo mukena zwa mwana mobali oso na vaina ndako na loba ke merci Chetani Golo honoré biso baluba tout et tout baluba malgré ta zamuluba kini vraiment ilunga esala ki ndenge nini ba koza na grand artiste le kola Chetani Golo ndimi pe na ocha apprenti na ocha nzembo na orchestre esala ki ndenge nini merci pour la parole et ça la guerre quand ezala ka fana na loba na pesi na mbote na venanga le padre Nika Boroni na champion d'Afrique ole lo bouleverser makambu ebisaki bango mbangu pe muni bazawa mikolo bazawa ebisaki bango mikolo bazawa donc ndeza wana makambu changeaki déjà boba kina na otuno mwa question muke après koyemba nzema goma ndenge ba kotaki na makambo koyemba nde yango epesaki confiance pa Chetani Golo apesa onzembo avant ok bazamba minene faut bandana na parler ozo bongisa mo biloko na yo mo pondu bani obongisi na nde ok ndenge yango mo to bandeki mara moko na bena mutumbu eto legela yi RDC nagajaga pazuchi mushidi chishi jaga pazuchi bakwata weyo nyozo bwa jama jeta obalte ba yibilionso irenyuma ba yibi sami wetu eloko ebo mangalo kola wakafuka dinange yo Shabana yo wana nesko ebo aussi que ça nouvelle version donc grand frère ya bena mutumbu eto ce qu'on a ali wakafuka yo mafuge wa biaso mwawe ya sheta olo binini jinanga dikadidi kenga gloire zai
Izisetola Odete yoyoyo Chibambe yoyoyo Odete yoyoyo Donc Mbote Belena Sœur Nangai Odete Chibambe femme d'affaires Femme d'affaires babi makambo bongo makala mingi te makambo bongo obi so batu bayaka chiluba te waka fuka dinanga dikadi dikengesha bolingo iseke bolingo nyokola yo mutu oyo naloba waka fuka dinanga ngo donc mutu akela bolingo za nzambe siku nzambe mutakeli bolingo sika kaka bolingo ngo ekunyokola subatu ekunyokola batu siko to sana ya sheta na sala nini okompanda donc naloba bongo waka fuka dinanga donc mutu fuka mutu akela bolingo eza nzambe to sala bolingo kaka nzambe osala bolingo na bolingo ngo ekumukembisa batu bakumo se pendre batu bakumo kufa batu likola bolingo mutu akufi kaka bolingo ngo nzambe akelaki donc faut raisonner surtout raisonnaka. En tout cas merci beaucoup na artiste Chetani Gola ngaske loko bomanga ebandela nzembo wana samedi na kati église sango albengi ba manser sango batamia ko mimwinda samedi na kati église sango batamia ko mimwinda ayebisi ba manser bozo sala mo salate bomoni ndele bayibi ko minyomo bimba. Ah merci vraiment. En tout cas Ismaël Hoffman yom tolinga Chetani Gola lo balanga ki romi boma pona Chetani Gola moni batuna biso na yambeli yo bango ritinzele surtout yom to la misinga na tongo lobi respecter rendez-vous pour artiste à passer au respect yo pe journaliste zongi c'est le respect. Alors ndeko na biso yebisa biso nonu awa yo pe na biloko na album asika o sali pe ba maina o. Ouais merci surprise moko ezana ndeza boye elo mona webisa bana poto tango bana mai tango générique banda ko salima nga zaki te na zaki éprouvé leki nanga o alandanga mutakufaki na Luanda. Ah merci donc tozaki na ba gile fishka kuna mais batu ba yoka nde disque bana mai ba travailler tellement tozaki 4 ba yoka ritinzele pour maman wazo sala ba maman ba yoka balanda ma bien ndeni ya bwaki. Mais na somona c'est comme si on nous a trop fidèles obi ke baninga belé bazaki na yo bakenda batika on dirait na ba animateur on dirait aux anciens makasi. Ouais fondation donc iboyebi nga benga nga fisene nga za wana do mwa liboso akolungwa pamba te biso tozana ti fondation ndako soki etengami omona na mir esalim panti donc biso tozawana donc tolakisaka po bato pe bazoya zomona te fidélité wana ezwimba mo même rite nzele za fidèle makasi ya moi si oui ah fidèle makasi. Alors surprise moko bo Jésus asali na kati wana tellement na générique nga na kutama kité amunika tellement na fisene azwi 4 abaloli yango e komi kiti 6 e komi 9 donc rumba moko bo eza na kati wana rumba wana kisasa makambo titre nango dobo yoka masolo moko bo eza wana po azoloba nzembo moko bo ya mwasi moko bo ba sente pa mbali o aza déjà marié siko ba sundolier akomi kolela na nzela ba yoka maloba moko bo eza mo imuru moko bo eza na kati wana ngana lobi ki kongo moko bo eza wana nga pesi mwana mwasi conseil po tellement azolela na lobi na munoko mboka na bike Benjamin Makese ye akoyoka déjà na bike bino boza côté na ba ilunga mais ezaka Congo na Congo eza Congo na Congo ngati kona mwana Congo ozaila mungana donc na lobi loko mo wana longi nzolele kuvana nge mwana nketo na mwana yakala ye peto munlembo kunzodiko wabakwa vuvi kangindu zaku pasi wabaka yakala diako diembote vagitsasa ngala ni bomoko ngala ilu landa exemple ke padre wabaka mameto Silia donc wana nina lubinde wana ebite na ko expliquer ngote po fo batuna bankaka Andre Mampembe na bapalendo ngibao bazana bankaka Masidi Vinge Kongo dia lubata batuna maluba wana mwana Kongo alobi elagisi nini donc wana ya devoir siko na bike na poto kuna ba mpola mindele ba bazebele sona ndiko bwaka po nga ba memanga na Hollande na Belgique na France na Suisse sona bandiko bwaka wana to komati jeudi donc balanda album balanda biloko ezana Jésus lelo to benga le tout puissant Jésus le tout puissant ne tozala na tout puissant OK jazz lelo siko le tout puissant Jésus de nuance ntino ngala benga ka ntino po aza ntino donc ntino wenu to kala ntino Pharaon ntino Hérode ntino wenu ntino faire cher de Paul Mama bébé j'espère que ça a nos plaisir batunyo so bolanda biso na chaîne na bino
elengi na biso TV eza na ya sikate mais eza ya kala to changer ka kombo to sentir ba Congo leke bele Congo et on to changer au combo riti nzela to songa nanu j'espère que na poto bo réussir qui ya ko beta concert na katamboko bokendaki ouais to beta yi to livrer concert moko donc iton concert esili le roi to yaki fallait to zonga to ya concert mo na Tanzanie to zonga gi wana to yaki wana ba ilunga na Tanzanie susu to beta yi des concerts na Tanzanie il a qui bouclé na Tanzanie wana to bebisaki Tanzanie wana donc après Moscou na yebi na tozaki na ba vena biso na Moscou kuna ba vena biso loka ba Gogas Masamba vena biso vraiment na sengi ba merci à trop via soutenir biso ba petit na ye ba mission na ye tina suka via Gogas Masamba ba congolais musu to kuta kuna loka ba Richard Ekaba to kuta ki lokola ba Diego Kamba to kuta ki lokola ba ya Touré donc ba yamba biso na kei moko ya ko sakana te donc coup de chapeau na bino donc surtout que na ba pays moko to kuta ba ndeko na biso boya kei ya boye ça qui vraiment bien na Tanzanie on to yaki suna ba maître wa tunda wana na yebike ilunga za wana ilunga swaki ba pla ya ko sakana te na Tanzanie wana donc ça qui bien de au moins to zongi to ye lisusu et puis bandi musala mbala musala e bandi au boulot travail et bandi venanga Alain Dynamo boulot venanga Alain Dynamo asenga petit nga ritinzela ezala calme un jour makambo ero simbela yo lobe ko seka venanga Alain Dynamo merci vraiment na conseil na yo tozongi déjà ba séance na biso ba travail ndeko to kuta biso en plein rep tozo répéter donc kalamité susu bozo loko ya sika ya sponsor na biso on est surprise nzela bosa la biso nini chetana kangi biso koto na ya kaluji abeti lo moboye oyo mo aloba na TV ezali tolingo bina te netulingo telema netulingo temate bongo te mesu mususu liso bonyo ko la baninga oyo baka système nini oyo mboka ezokendela mboka ekomi kokende na bandenge mo boye sebe nezokende ndio tozobina pe umba mokondi suko mutaye na système wana bomona tout ezete ondire tobina umba ondire nisiko mbalo ya ye lisusu na faites attention na ko bamba yo faites attention soko melaka bango biloko kasi na oyanga okoyo keloko kipelekese ya omona ngoso yeli suna ndenga kimongo na ndenga jebo zelelo su ya sponsor to sala bino ya sponsor na biso bralima malgré ba misusu na bandenge moko boye mais biso tuzana no pa misu ba bengana bango na ndenge ya sponsor mais biso tuzana na bralima pas sengi photo sala loko na ye bozela vraiment boyo ka ba cri ya bien ba danse ya bien makambo ya bien na ndenga kafu. Alors on te met tellement peli solo à Tanzanie il nga je ba plan nga pena ndeto aussi ça c'est que nga pena ozo moko na nga ba plan wa so rep vidéo to kota parler ba plan c'est ba plan nevige big up kana patron na biso le padre Nika champion babi ala singana kingo mutokangi tous les chanteurs singana kingo yo na Nzambe na bango bon Tanzanie les nga ngobeto bete ba concert kan dezalaka chulu ba pete mai kuna oh si chulu bete mai kuna donc gaza kindo ya muni bansu ba pakata bambango bomi tuna kate baki mani baki ma moto ngani ko no dégager moto ya volcan ogwa na ko sa no dégager ngasa gote ngasa moto mona bimisaka na bimisa mikolo yo so to busana pembeni no boy wana nga problème okokima makasi okokima na dégager moto moko bo mikolo yo donc oko arrêter donc apesi mbote kana bafie na ngai DJ Shembo Petit Jésus sœur na ngai Odette Chibambe femme d'affaires ko to embeli Nzembo femme d'affaires sans oublier fie na ngai de Kisha Louvumu na Rotterdam c'est David Kabeya Fabrice Kabeya Enik Josué Kagoudji le grand frère de tous les jeunes Katangé les 22 abi ba plein zoya bilamba zoya mbongo zoya zeno bike ngana parler na sa ilo kalikili nalo ba il ngana za fana côté na parler bike gouverneur a solo li po Nzembo wana oyembi obwaki est trop oyembi est trop wana tola kaka lisolo kana chikolo bawati jamais okobanda mashamba obi mashamba Bujimi ngane muluba kishasa jamais okobanda likambo musika sange obandela sheyo yango mwingana bandelika pa fena ngai donc fena ngai ute gouverneur ya mboka na biso Alphonse ale sanga wetu sanga balenda na shaka yazani duela Alphonse ngoyiga sanji tela nani ona fena ngai chabwala gouverneur biso donc fe na oya to mona na oya mabele je ozala kitoko pe na busante père spirituel na ngai papa ga bunji walesa wa susu prêtre
maman na pasteur ya na monde tant le bazan Canada. Je vous salue en pensant à mon pasteur. Na pesi sumbote na gloire ensei. Wakafuka dinanga ngwewe. Machase olo binini. Dinanga dikadidi kenga gloire ensei. Izi setola. Odete yo. Il nous a séduit ngai. En tout cas, on peut ça merci na Chetani Gola. Lelo, en tout cas Chetani ngana confirmé yango. Mami Mikolo comme on est meilleur formateur. Ah, moment ni elo ngana ngalo yango. Ya granté. Yazana ye mwana mukeme meilleur formateur. Ta lelo ilunga. Ilunga binaka. Mais yo ba nia sabi misale tout. Lobi po boya yete. Te babo ya ba bazo kima ba oni ye. Babo nanu. Titidena mokili ezande mabe. Engo titidena mokili ezande mabe. Ozoboya yagola yolingi yondi manani. Olaka betena mosapi kindumbo zotika te ayoleli. Witi otika te agane atikate ayoleli dona yembage loko wana van. Petit mo baza mitema duku. Petit wana na bana mito yo mukuna ko mono suna porte presse obeki muko place na kuta na beso ba. Nani wana ilunga makaba. Songi bangi. Na bi petit mo boto choko benga na yesiko. Petit wana shiki to benga na ye courage ameli ba gene na ya melaka. Akebete porte ngai ni tonalo ba ilunga mukona ko place na kanga yo bakango na singana la lisota na kasho 2 semaines pour la discipline vous êtes discipliné ngam na lobi fe na yo oki ah non ilunga ninga lo bien vraiment ngala monaki Chetani Gola lo bien na TV et ça là qui bien té ceux qui sont vraiment bon artiste Chikito on artiste il faut moi charisme zala on déranger président na hôtel à 5h du matin et ça li bien té alors Ritinzele na tout nos question mo bon na rotuno na émission au thème na bina tout et ça la condamné le baba signo so ba en animation na ndule ba kokate po basaka toujours ah bon ba senta bango faut la vérité ba senta bango ba bota nzele lelo yiba ko sentete il nous a fait songi bozo ko la vérité te faut la vérité bon na la bandere ilunga lobi moi quoi ça va pas ya vient na biso Rambo akendaka ba sentaka yenga ilunga lobi wana est-ce que lelo yo oko maintenir en gato au décevoir biso lisusu bon omoni ebele ngala opesa lokwa conseil tage maman musala o tozwa o nzamba tinda biso na vie tozwa ngona ba ventir te po omona lelo biso basi to finga mitro omona film ko wana ko lizeze po olinga ko maintenir eloko na yo nzamba pie te obimi nango ka 1 mois 2 mois ozui o exposer ngo lobe komi na zemi lobe komi carrière baby et comme so bimi si famille ndoki tango za na œuvre na yo ngala de na mwana nga déjà ko ça de 7 ans bébé gigi na PC mote place ali na tala gete musala ngane na osala preza bi nga Ritinzele so na pesi yo makambu ba ko sente yo te ngabi mokondi tonga ezali wana ko loba na lobi yango pe na TV tonga ezali oui tonga ali tongeli na kanga nzoto na chatonga donc soko yo beti ezongi oyo beti ezongi po na luka vina ngai po gigi azala bien gigi atanga place bien po lobi za tourna ye donc ngai pena na kanga nzoto po na présenter na monde œuvre na ngai art na ngai nzamba pesinga po eza epesa mela mutu nyonso et puis ba animateur belé ba pas faire mais yo moi si ya minene mais ozo maintenir toujours na lo boko ya soki droite soki gauche wana ozo maintenir encore poste on les a gouaté non omoni tango bozabino pe ba journaliste bozalaka bosala ba émission mutna mutana ngala ya na système ya garder bande na tala rétroviseur lelo pe panzana ngana nga mona mwasi na talege na musala na nga na ko paniquer mutu te toi déjà pas mutu aza des grands plus haut Jésus est plus haut Jésus est plus haut ayemba bien abina bien na talege na pas mutu aza les plus haut ali kolo makasi na obanga nani na ko banga nani ngana garder ka bande na nga tant bayaka na ba musala misu bayaka na ba système motema duku satana aye na système ye azwa kende mais biso musu to yapena ge na ye na musala na présenter œuvre na ngai lobi na zala nani qui est Ritinzele omoni yango moni lelo nazo maintenir boulot na nga o bazala ba poto ye ba pakaselo wani na ke poto na rokima nga rokima na poto tenga na vivre bien
on a vivra bien donc na vanda na nenga bakine au ça tibina ke debo et salaka ritinzela vivra bien na vivra na lix na kokima na poto te na ke poto na ye na zongi na ke daba voyage déjà belé na keso dans na lemba ou avion maman biso ku ta komi na niveau ti donc afunda prise oui, à combien de niveau fou de presse avion les qui avion et les qui avion comme les en tout cas ça aime bien cette émission vraiment en tout cas tu peux ça merci na Chetani Gola alors j'espère que ça lui donne plaisir tout que na suka na tika na bino bozo na na rep po tout que na suka na so moi liloba maintenant suka na yo na suka na ona kino na ilunga mode la fin na yo na bato no so balandi et puis nzembo na yo ba continuer ko savourer ngo mode la fin na ngana loba on dit tindelo baboye na kanda fort Mtuto yambi chiluba na nzemu na album na ye apika po yanga déjà bana effet ba témoigner bana nguba ba témoigner ba wewa ba témoigner ba tunamikili ba témoigner ke ilunga osali de gars au bouleverser mokili ya bino pe ebete so betité tumando luka na ba émission ya ngwana oloba donc ne moni lo na ko ba souté ba so katamba yoka ba belle nuance za wana ba belle mélodie za wana nan ba so na nzembo lokola Titanic. Moi je me inondation ya digital. Fautif ya maka Damba. Le besoin attend ba apprivoiser à Nicolas. Donc besoin attend ya mobobé échappé besoin attend ba yoka disque. Ba yoka ligolo te pot disque presa yembi danger. Na mo leader wa koyemba. Akoyemba lokola ya chita te bon na pesi pembo te na vie na ngai papa chéri que je salue en passant leader à pembe. Oh, omoni songi yo bandi na otu nango tu nango pariti nzela te vena ngai yango mto koma luka makambusi ko vena ngai ndimanze mbona ngai vena ngai souverain premier papa chéri petit ndimanze mbona ngai sala ngai bien yango nga tout émission tout nga osala na ko sangi c'était po ana leader wala li kolo ba leader tout na oya mabandi na oya ba soda ta problème ko ngalo ba je ngalo ba solo yo na bangani tala papa chéri le kibino tout andimise mbona ngai bino bondima te esape eloko voilà tokela mabanga na pasi mbote na ya dada kin pasi mbote ya dada ya poto pasi mbote na Chéri Gola papa Soraya na pasi mbote na Orly Gola pasi mbote na bébé Mathias bébé mo ye mikolo na ngenge na ye ba boaki etro na pasi mbote na CEO David Kabeya et Nick José Kakuji le grand frère de tous les jeunes Katanga au Québec vient ngai na musiki na biki makambo yango bando luka tobunda makambo yango yo. Voilà, merci beaucoup tokena ndeko na ngai ndeko na ngai déjà pesa bambote na yo na bandeko no surtout balandi une émission ouais ngai na lobelaka eloko ya sponsor otuntu sala boyebi ki ba oni so balinga mwana Kongo fils aîné boyoka ki yoka ki ngate na disque alors eloko to sala sponsor boyoka bantswaka nde na utaki na Luanda boyoka ba portugais boyoka biloko belé nakati ya eloko sponsor tozobeta po kala te nde tobeti déjà boy wana ezaka sponsor po bato mosusu baza sute siko Jésus batiki nde le tout puissant yaza na eloko wana sponsor donc bazala calme bazela kaka na osaluer ka mingi Bernardo Nzita Poiti na osaluer papa Kulutu Chéri Gola Orly Gola Bionique Eduki na osaluer Benjamin Makiesi na saluera e Pampamba Paul Muntu Paul Guilhem Fiscal Aluwa na Luanda donc balanda kaka eloko sponsor ozoya biloko belé nazo préparer bango na obeta nazobeta eloko mo boyi wana na eloko wana nazobeta lisolo ponga beta masolo nazobeta linyuka basani na linyuka ya nzoto siko mwana sali confusion na nzela kikozo aniki nzoto na linyuka basani confusion ni yaki wana voilà wana za surprise kaka donc italaka émission ezaki oyeko zwa biso na rap non yo pena ozanga kati to sa no pena émission susu na obenga ovement oya to banda na Ancien Testament ti to na Nouveau Testament wana bana poto na saluer bino ka ponga kenda na Hollande na kenda na Belgique na kenda na Suisse so na bandi ko bwaka siko to ko koma ti vendredi donc yango ba ona bwaki te na obwaka bino ka la prochaine temps to kuta na ye voilà. Merci beaucoup. Alors toi aussi ça na Ritinzele nazo kabino déjà bokende côté la répétition pour baninga bazo répéter mot de la fin on a bato surtout balandio et puis ba fan surtout bazo savourer album na bino qu'est-ce que j'avais dit ouais mot de la fin ezate pour tous en envie tout ça na bon ite na zana na liwa fort ba musicien yo banga liwa te nga banga ga liwa nzambe na nzala isili
bon na pesika bambote na bave na ngai o basoutenir ngai à tout moment na bave o basoutenir ngai 2 ans sans koboaka na mouvement mais tozala toujours passer biso ba na lokoso te donc tala lelo yo e futi tala le foot biso to ba lokoso te ke omona ke ba permission kaka boyo zui palpite ba permission kaka boyo ba tshelo na bananu o panzi makemba te biso to donc bana oyo donc ngapena na motema ya bo mama donc yona lobaka moko nzamba la mwasi oh oui nzamba la mwasi nzamba la mwasi po basi ne bala bolingo makasi mais oui au moni te ke tangu ata ne tozala geswele ndem su mobala ke voyage ake voyage atike le msu 5 ans 10 ans so bino ke na tikeli ba parents nanga mais ba petit na biso lelo te o petit na biso lelo te tuna ngani mère na bataka nini so ba tiki yo e pa ba famille ya mobali so ke ko sala yango ya ko batama e ko reveste mugo ba kanga mo mona ke ozela ka mutu o mo pena ke elonge bandi ko benda na ko zeme mobilité mobile c'est kaka moi ça voyager ka lelo lobe bandi makambo donc on a mona nza makambo bon nza me pas passer ya kozela bandi mina ye soko pengwi mugolo kozonga ozela okaka nzamba na mutema mwasi donc nzamba mwasi donc nzamba mwasi on débat vraiment ritza fongo to comme na mwasi na pesi Rodrigue Mokili na Paris papa na Claudia Rodrigue Mokili balobi vraiment donc nazanga na maloba na Rodrigue Mokili donc il plein de bonnes choses makamuna otuke na ka liboso vena ngai papi diambo na Mister Cash patron 7 fois patron oya ko boya amela musapia munene papi diambo na Mister Cash na pesi mbote na masa na yo vena ngai Alain Dinamo Buluo na pesi mbote na vena ngai Michokoto Fion chouchou na tatila na pesi ba mbote belé Disha Kalambi motema ya Gifukiandi ya ngona sans oublier les Kardashians de Paris les Kardashians de Paris balobi Fanta Fofana balobi mikolo yonde muto na temps Fanta Fofana na ceinture na ye les Kardashians de Paris la diva Fanta Fofana na pesi mbote na vena ngali susu Marco Longomo na Londres na pesi ba mbote belé na pesi mbote na ya dada ngwabana Berado le prince des Amunda Berado garçon fautif papa Vexas na peso bambote belé Blaze Fashion Crédit Lyonnais Jackie Lomingo ya Blaze Fashion ya yango wana na oki déjà fautif c'est bon Jackie Lomingo ya yango wana donc ritinze na bino yeyo Jires Peugeot Yannick Ayenga na yogi disque ça va donc mabanga na leli Zamunda Fiston Masila Gestapo babi mobile la pembe Fiston Masila Gestapo sans oublier babi aye peneza ngana sans oublier senga balobela ngobongo sans oublier de Kishaluvumu na Rotterdam mobile la pembe sans tache voilà yango on a ritinze na bino yeyo bo mesana ko benga na numéro ba conseil na bino ba conseil na bino sala nga bien na numéro ka toujours na lobaka ya Uli Musheni à Paris yoka message o ya Uli Musheni bazo sombela batu mituka ya Uli Musheni meilleur code bazo sombela batu mituka ritinzele na oyo na tirala na yo no kese tozaka ngai na Charlie solo bazo lobela biso monikutu papa émission eleka ekomela ya Uli Musheni soki émission eleki tindela ngango na kotindela ya Uli Musheni ya Uli Musheni bazo sombela batu mituka ngai tinzele na yo bazo lo obaka boye ya Uli Musheni kutu ngana ebiga ya Uli Musheni banda ngindanga na ngulu matile lo zala na mbongo na ebige message oso ekomeli ya Uli Musheni na ebige makambo bien vietanga kozonga boye retour na ye na okota mama ipeni kuna ritinzele lekazwa makamu ka ndenge za nde to sala kaka papi boto na États-Unis ya yango wana vena ngai Fedelo kwa industriel ya Fedelo kwa mikolo na za wana na lemba wana na Arche de Noé na bomba mi wana pa na yo na ndenga bien na ndenga propre vena nga matu idole pesa komagi mère Bufando na Suède maman na Junior bambote belé bobenga na numéro nanga 089 76 984 080 ya Uli Musheni liboso oteka code meilleur code ya Uli Musheni 89 76 86 984 ya Uli Musheni 89 76 86 984 na nenga bien
Junior Paka diamant blanc Angola, Junior Paka diamant blanc Angola, Junior Paka mobala binga, diamant, tout n'est là basango ya Peggy Jonker, carte à Luanda, Mona Congo, Peggy Jonker, carte à Luanda. Voilà, tu citais déjà Mona Congo. Tu peux n'embarquer, bon, na sepelika na émission dengo ya mbibiso nebige. Merci vraiment. Nebige to kuta la sous to beta vraiment ya mvimba, po na bedi na mona on ezanda muntini, mais to beta vraiment ya mvimba. Voilà. On a appelé ça number na ngai 00 243. Ya koda Willy Moucheni hein. Ya Willy Moucheni. 00 243 89 61 60 485 00 243 89 61 60 485. Nebige Paul Muntu déjà zanango ba Benado Nzita Poati bazanango donc ba bazangi ngonde bangonde bazwango benga ngai. Voilà. Ah. Vela ngai moko na Lubangu na mboka mona Angola na Lubangu abise ngai faut le caper mission et pas gérer alandaka yo vie sabuta mfumu. Merci vraiment. Sabuta mfumu alandaka yo vraiment na Lubangu na kati place to uta ikuna na Lubangu mboka malili ya fresh ndela bagendaka fruit d'ici sabuta mfumu Edith mfumu sans oublier Jogo na biso makasa beta kuna Jogo Sozais Jogo Mbinga Jogo Tai balanda ke mission na bise nga poni oleka na gérité yango mona na bisa ke kota to sala na yo Sozais gérer. Voilà, merci beaucoup en tout cas bandeko nyonso ba joueur nyonso bobeta na Angola na pesi bino mbote ba mutu lokola sabuta mfumu. Merci beaucoup ndeko na émission nga Magola na Kabushkop na pesi ba mbote belé Bobo Ungenda yana Elvin Ungenda petit na biso ya mukeo azobeta Elvin a déjà commis français fallait un léopard donc ba mbote belé. Quant à moi je vous dis bye, merci beaucoup na Gloire Mbaya oyazana assister live et puis Yves d'or beauté d'argent photo profil Larius papa Nabiso Larius Franck Larius donc ça la masolo ndenge to solo liango et ça la bien habité Yves va signaler ngai Sylvette Mambou fondation Sylvette Mambou en tout cas merci tout le monde ba image ningo kena mama emo o aider bateau bazana cancer accompagner un artiste comédien modéré totokanyo na baka patron ya scénario à Congo en tout cas merci beaucoup voilà tout ce que ça kana elengo ça la bien vraiment entango yena botsono ma tiete ma elunga nankwala ileka yilutela mambwe eloko nazobeta ngo pote répéter par Luambo tellement Jésus a commis le tout puissant yango na trier lo mombo ya Luambo elunga nankwala ileka yilutela mambwe ambululoka mumpimpa lo tambudide ma c'était ata la luku talamaza Dalalou. Merci beaucoup, bye. Merci.